Ingeta la famille, ingeta, bokota, boya, kokota, c'est kokota, dossier sur dossier, affaire sur affaire, makambo sur makambo, yakoinda nde yakoinda, yakobeba nde yakobeba, yasomo nde yasomo, nandenge moko, yasomo, pinza, mingi, makasi. Grande est ma joie de vous retrouver encore cette fois-ci sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Boudjou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu kandege toye psakabino soki ya koloba ezali tokoya soki ya koloba te ezate. En tout cas, toko préféré na biso to vanda kimia. Toyaka toujours soki to monike likambo ezali, dossier ezali, affaire ezali, ya kolobela ezali, ya kobeti la PCT ezali, yango bomona kabiso na lombangu. Voilà. Lelo toye na dossier, toye na affaire concernant, je m'excuse, Papa Sango. Papa Sango oyo biso nyonso toyebi azalaka journaliste kande boyebi kombo mosusu bapesaka ye eza Papa Israël Mutombo. Qu'est-ce qui se passe bande konanga nini lisusu e komeliye. Avant na kokota na mozindo ya dossier ya situation pe ya circonstance et kozala bien na yana nu ko sensibiliser bande kona biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois, ya kokota penza na chaîne Abiso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse, somme, chaîne moko yaba information, pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez et ko salabiso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokoso makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda, bambote na Madame Gracia Mpoi, na pesi bambote na Mama Lisi mpito ya balisi, bambote nanga na Mama Chérie, Mama d'amour, Mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote na Franès NM, Franciel NM et pourquoi pas leur tonton international, tonton Amos Kazadi, sans oublier Madame Naz Kazadi plutôt, na système pe na ndenge moko ya kitoko. Voilà. Bandeko nanga lelo toye na affaire, toye na dossier ya Papa Sango. Bandeko nanga kolala kolamukana ya somo, kolala kolamukana ya koinda, kolala kolamukana ya kobeba, kolala kolamukana ba dossier, ba situation pe ba circonstance. Bandeko nanga eza ndenge nini makambo yo ya Papa Sango. La famille, en tout cas, quand on a yebisaka bino nga avant na ya kosala analyse, na tiela bino nanu ba audio nyonso bolanda ba audio nga ya bino Mama Étoile Inès TV na ozonga na nga sima. Pona komeka koya kosala analyse na ba dossier o nyonso ezoleka concernant Papa Nabiso Sango. Tolanda nanu et on se retrouve juste après. Nakoko lamuka kana tongo tembala moko na kokosa Papa Sango, Papa mukolo bongo na kokosa likambo. Na yo kosele kambo par rapport à quoi? Baye ko contacter nga. Na tika onka parce que bato belé ba pekisi nga fi capable tika eza bien te ngonde na tiki. Donc on la kana ko lamkana ko kosela Papa Sango e bakata Papa bongo na kosele makamba ta binu moko. Voilà, c'est ça aussi. Mais non, kosele pour na gagner d'abord nini. Na ko gagner nini na kombo Papa Sango. Bien na gagner asalinga nini pour na ko kosele likambo. Jena za ennemi na ngata. Azali l'équipe na ngai musika ce qu'on aurait okoseli kamo par rapport à quoi eza bato ba bengi benga yango de na tiki toko biso pe toko koloba te keza lokuta parce que na réseaux sociaux ba matière musu mutako voilà c'est ça eza matière à solo donc voilà toko koloba te que non eza kiti dans Rosette na ezali kamba boye bien na kata TikTok na kosali kamba te likamba jeni na Papa Sango na koya nango
nga baye kopesanga matière bango moko bayebi so bazokoka kobimisa matière te balukaka bato mosusu balobelango c'est comme ça Jenny na papa sango bana kobima moko oyo bakangaka maria oyo bakangaka mama bakangaka badeni na prison wana babanaka bolimo Jenny na papa sango bandeko makambo eza ya minene na histoire ya Dubai. Jenny makambo nazoloba oyebi oyebi eloko okenda kosala na Dubai non oyebi na nafuta mpe biya ya Dubai oyebi makambo okenda kosala na Brazza yaya bawela la vie bakufa yo na yaya na oyo boza ora moko te me boza makila oza na avenir ebele ozowelela vie na banani tala nde basakani na ye matière eza mpenza me na koya te awa lelo te lobi te toza na kati ya TikTok awa histoire oyo ekoya nga nakangi yanga nakangi histoire oyo ekoya mutu aza na famille na ye soki leki alingi na ye jalousie moko eza kuna te oh jalousie tu es jalouse ya nini mutu lokola Ségolène so nalandaki eka toswani na Ségolène nakipe Ségolène te parce na moni toza kaka TikTok ya kokoloba likambo nga na kocontredire eza contrat te aza na droit mpe ya kocontredire bomonaki bango loba kuna nga nakota kuta na live na ye naseki kaka parce na monaki yango ka normal toza na kati ya réseaux sociaux tokokozala bavie moko te mais soki tozolobela bapapa mikolo natiki mpo na bizengi lokola bino te natiki mpo na bato na portaka cœur bango nde mutu natiki histoire oyo nga na banga nanga mutu te naye boza awa na fokon boza histoire wana boya koloba ngo botia kombrie bato bobima na nsima fi capable natika bino boya tozozela bino nga na koya lisusu te En tout cas, papa Sango, ceux qui n'enfoncent yo, je suis désolé, j'ai pas le temps, na kosilo makambo, eza matière muteye na kati ya réseaux sociaux. Ainsi que Jenny, aza l'équipe nanga, nana temps ko kosele likambote, eza matière eye na kati ya réseaux sociaux, mutakoma kango, ye moko ayebi poani ayebi. Jenny, Jenny donc yo kena lona pa Sango. Na Dubai. Makambo eza mais soki penza Jenny akenda na pa Sango wa mutema mabe wana za mwana na yo wana za fille na yo Jenny Papa Sango tango bakangisi mama Vicky papa Sango mutu asalaki nini ke Maria boyebi ke pona makambo wana ti leo bakangaki Maria batozo bakeza papa Sango mutu akangisi ye boyebi ke makambo tu ndenge lega na internet eleke tozonga sima leur pe bezi ya makambo ya famille na bango ekoya famille Tumba directement koto papa Sango ala kozala contact na mama Vicky parce que bakangisaki mama Vicky pona kokangisa mama Vicky boyebi ke mama Vicky balaki o papa kani mutu akangisaki ye soit ndeni ndenge ezalaki boyebi ke bato musuba yokaki pasi ndenge selo ba mama nde ba Emiliaka mama Vicky nde koto mama Vicky azwaka contact na papa Sango na Jenny papa Sango kwa kopesa ma Vicky mbongo akome kusunga ma Vicky kokoma soki nde Jenny akende Dubai toyebi kiteke soki papa Sango mutatinda soki pe ndenge akenda ki Chine toyebi te soki nde eza papa Sango nde mutatinda ki mendenge bokomo lo bakeno papa Sango akomo bimana Jenny ngana komelela ye mbondo te parce que mayelinga na pamba te on sait jamais peut-être bakomi ko bima na Jenny ya solo peut-être eza buzoba papa kolaka bato na réseaux sociaux mais soki bo pakoli buzoba na réseaux sociaux moko nga moko tazo kangona soni nazo kangona kanda komo papa mukobo bo pakole buzoba ki au bima na Jenny bato leki non bon pour la ko bima na mwasi soka sa baby na se ekipakate est-ce que papa Sango azo bima na Jenny ya solo ou bien ya lokuta mais ceux qui est tout le monde qui monte na matière to bite ba bien za fille capable tout le monde Ségolène alobi que non fille capable mutu apesi yango. Voilà, avant nanuna ya kotiela bino matière ya papa Sango réaction na ye to réaction ya Jenny la famille na lingi nanu na sala mwa commentaire sur makambo o union so bande kunanga
oyo eza fi capable na bandi ebela bato bayebi ye na TikTok ba oyo deja batalaka mingi TikTok bayebi ye la famille yende aye na matière ya Jenny selon elle aza na ba preuve ba makambo nyonso bapesaki ye concernant Jenny Ntumba na papa Sango biso nyonso toyebi ke Jenny wana auti kokokisa d'ailleurs 16 ans yango oyo eza 16 ans oyo auti kokokisa toyebi biso nyonso ke papa Sango aza mukolo aza mutu alelo te mais aza mukolo la famille. Alors na makambo nyonso bandeko na nga makambo ka ndenge ezotambola sur les réseaux sociaux et surtout la plupart de gens toyebi ke milinga soki toomona milinga likolo cela veut dire que na cesse na katikati kuna moto ezali wana ezalaka deja adage biso nyonso toyebi mais eloko kanga na kolinga koloba sur dossier oyo pe sur affaire oyo eza que réputation ya mutu basombaka yango te réputation ya mutu soki ozomoni mutu azobunda penza makasi na réputation na ye cela veut dire que biso pe de l'autre côté il faut tobattre la réputation ya moninga et aussi une chose que j'ai déjà remarqué na pays na biso Congo na biso ezalaka soki nzambe akomi ko matisa mutu moko songolo pakata tozalaka toujours na tendance ya makasi ya kolinga koya ko détruire to kokitisa mutu wana eza penza oyo nayebi te soki ezalaka loi ya Congo na biso omona la plupart ya bato o nzambe penza amatisa bango ezalaka toujours na bato moko boye songolo pakata o bakolinga baya kokitisa bango toyebi ke famille Ntumba eza famille moko eleka na ba circonstances ebele moi je me rappelle jour mosusu na bandaki kolanda moi témoignage na bango ndenge mama Viki azalaki na moi zemi na ye pasi ya kobotekani ye aza na mbongo okende hôpital te Maria Ntumba azokende na nganda bisika papa na bango abandeki komela masanga azolela papa na bango apesa Maria mbongo bamema mama na bango na hôpital papa na bango abengani ye abeta mabe histoire wana esalanga pasi et surtout kotala condition oyo bana wana bakola en tout cas soki lelo nzambe aye kotambola bango biso toza banani tovanda na bénédiction ya bana bato toza banani pour que tolinga mabe ekomela bana wana mais plutôt toza bato oyo tolingaki tosepela et encourager pe ba mosusu ke non quel que soit les moments difficiles oyo nazoleka nango soki nzambe lelo ayaki ko élever famille Ntumba cela veut dire que nga pe nzambe akomona ngai mais c'est comme si j'ai comme l'impression que biso ba congolais toza penza na tendance ka ke non mabe ekomela kabaninga eza bongo na ba dossier o nyonso imaginez la petite Jenny na lobango Jenny wana za mwana muke aza na futur to avenir moko meilleur peut-être na ndenge nzambe azotombola ba kombo ya famille na bango peut-être mwana wana lelo to lobi alingaki azala soki nani na Congo na biso mais parce que il y a des sorciers eza na bandoki bato moko boye songolo pakata bango bavandela ka pona koya kobebisaka baninga lelo oyo diable wana akomi ko utiliser bino pour que boya ko bebisa surtout via mwana moninga omona mosusu mutu moko boya alingaki asunga mwana oyo mosusu atalika alobi mwana oyo aza ndumba abimaka na bibali parce que boyoka biso nyonso toyoka histoire ya Jenny ndenge abima na mobali ya yaya na ye alors oyo elekozala lisusu source mosusu ke no mwana oyo musala na ye ezalaka kaka kindumba apa makambo mosusu ayebi na ye kaka kindumba oyo asalaka ezosala pasi ya makasi bandeko na ngai alors nazotiela bino pe réaction ya papa Sango ye moko ndenge azoloba pe na réaction ya Jenny ye moko aye pe koloba bandeko na nga esalinga pasi ya makasi yango balobaka toujours na mokili oyo bolamu zoba ozosungaka batu mais de l'autre côté batu mosusu bazolingaka mabe ekomela baninga mosusu ezaka pasi babilo mosusu foto lobaka tolanda nani na boya sa mpona zo na pauvreté kana meminga Chine. Angela, merci beaucoup. Adulte na sango na esbo pekisanga non bien leader 12 adulte a se décidé le bien ligné sur pauvreté te abima na sango et comme problème et comme des problèmes
Yaya, bokosi. L'idée à 12 ans, envoie-moi des cadeaux. Tu m'envoies pas des cadeaux. Kako c'est quand on soutient là-bas cadeau. Yaya. Nga la vie sango nanga. Nous pouvons le ba cardinal na ba pape donc numéro sous café comme na pape. Parce que nga na za dena sango. Na sango. Bébé. Nazo lever. Viens, on va lever mon petit cabab. Leader. Arrêtez de faire des témoignages sur des personnes dont vous ne maîtrisez pas. Au Vanilla Katianda, où tu t'es fait des illusions, toi-même tu caricatures la personne et tu commences à le taxer de tout alors que vous ne l'avez jamais pratiqué. Il est toujours souhaitable d'affronter, d'approcher, d'aborder la personne et peut-être après une expérience, vous pouvez arriver à mettre un avis favorable ou défavorable. Au lieu, il y a que taxer mon tout ça même nabat. Tout le monde a même nabat amitié. Voilà. Nabandi ebela batu touti kolanda awa réaction ya Jenny Tumba, touti kolanda awa réaction pe ya Papa Sango de son côté, makambo bauti koloba. Ezo sala ka pasi ya makasi, ezo sala pasi mingi na motema, ezo sala pasi penza ya kosakana te la famille. Bablo mosusu foto lobaka. Je sais que Jenny Tumba aye ko répondre ezakaka na yaka koloba na sekisa batu mais azota la te lobby bamakambo oyo ezoloba sur les réseaux sociaux plutôt nini oyo ekoki komela ye lobby aza mwasi biso nyonso toyebi mobali akoki kosala na ye baaventure na ndenge nyonso alingi mais soki ka jour moko atelemi alobi nakende obala mwasi akoboya ye azalaka te. Ata soki mwasi oyo akoki koboya sur 10 basi omona 4 basi bakondima ye 6 peut-être bakoki koboya pona ba raison personnelle. Mais na oyo etali keno mobala azokende kobala la plupart a basi bandimaka na bango. Mais mwasi oyo déjà réputation na ye si ebeba. Ata lelo oyo soki alobi ke non na changer image nanga babalanga, il y aura toujours de ces personnes, de ces hommes oyo balobaka toujours ke mwasi ya ndumba oyo tokoki kobala te oyo aza mwasi ya kosakanela eza bongo. Donc na kape penza ya Jenny, moi personnellement en tant qu'une mère esalinga pasi na motema. Pourquoi? Parce que mama nyonso parent nyonso azalaka soki azobota bana alingaka toujours meilleur pona bana na bango. Mais soki déjà ya bana na yo ekomi kobeba, cela veut dire que ekomi kosala pasi mingi na motema, ekomi kosala pasi ya kosakana te, ekomi kosala pasi penza. Réseaux sociaux oyo surtout réseaux sociaux ya mboka na biso ezaka réseaux sociaux moko ya koyaka kaka kolinga kobebisa ba réputation ya baninga. La famille nga nasalaka ba analyse, nasalaka napesaka ba information. Nazwaka pe ta mosusu ya kokota na bandeko na biso oyo baza na ba pays mosusu, ba Nigérien, ba Ivoirien, ba Sud-Africain, ba Gabonais. Ba émission oyo esalemaka na français to na anglais, eza ba émission na talaka. Mais vous allez comprendre que la plupart surtout ya batu basalaka ba analyse na bango selon likambo. Bayaka te ke no po baya ko bebisa réputation ya moninga, po baya ko sala soki bisala sala e basalaka ngo te. Mais bisika pe place oyo bandeko nanga ezalaka kaka mafinga, ezalaka kaka réputation ya baninga ebeba, ezalaka na Congo na biso. La famille, c'est parce que ba émission et la plupart surtout ya biso ba congolais to salaka ba émission na lingala. Mais lelo oyo to komi na système ya koloba teno ba komi ko translate, ko traduire ba émission na biso. Bandeko nanga ekomi ko sala soni ya makasi. Ya makasi lobata ndeko moko abenga kinga alobi azak Gabonais alobaki mama Étoiline en tout cas Congo na bino pasi. Penza na Congo na biso makambo moko ya pasi pe ya soni. Alobi mama Étoiline pourquoi bino na Congo na bino ezalaka kaka kofingaka. Bokoki kosala ba analyse te ya bien eti bato mosusu basalaka. Parce que eza na tire ya ba Congolais bango bamonaka réseaux sociaux soki eza te ke baya kobebisa réputation ya moninga eza koya kofinga baya kokosela bandeko mosusu ba makambo. Eza ka pasi ya makasi botika pe bato bavandaka s'il vous plaît.
mosusu soki tozangi ya koya koloba te ezalaka pe bien tovandi pe kimia de notre côté yango succès balukanga yango na makasi makasi te succès balukanga yango te keno oya kobebisela baninga réputation te luka succès na yo na ndenge ya bien nzambe moto atombolaka soki babiso o lelo oyo tokomi na babone kilikili babone ebele nga na chaîne nanga na fingaka mutu te na chaîne nanga na yaka mpona koya kobebisa réputation ya mutu te nasalaka yango te me nzambe ye moko aza na balolenge na ye moko asalaka keno bato bazosepela bazosabonaka epa na nga boza na besoin te que non parce que naza na besoin ya visibilité naza na besoin ya babone nakende kofinga nakende kobebisa réputation ya moninga ça n'a pas de sens Jenny oyo boya kobebisa réputation na ye lelo oyo mais bomona tete que non mwana oyo aza na futur oyo biso bamama mikolo foto batela réputation ya mwana wana ezosalaka pasi ya makasi makambo pe ya soni nalobango penza soni ya kosakana te voilà nakomi na mwa suka partage na ngai ya lelo bandeko na nga kande nayebisaka bino biloko ya kitoko eumelaka te biloko ya kitoko ekendaka nango mbangu permettez-moi surtout de vous dire bye 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 et à la prochaine ciao